balingaka nkechi balingaka limono balingaka soda na bango yo eloko yango eye toa mpe na swate bafane na ngai yo biso nyonso tosabone massivement na kati ya Congo Winer TV nabengi bafane tu abaelefila baetu balinganga baetu balinga mosala nga baetu bosepelaka na mosala nanga baetu nasepelisaka na bandako donc soki olingi olandanga lisusu bien donc bomonanga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winer TV eza chaîne oyo eye kosepelisa biso kosepelisa yo totalanga yango nasengi abana sisolo bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone Congo Winer TV. Congo Winer TV. La Cléopâtre Sarah Kabundi, Banouzi Amboka na temps réel, chaîne Ekangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winer TV. Babi biso nyo surtout s'abonner na Congo Winer TV. Sarah Kabundi en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Alors Congo Winer TV, Sarah Kabundi. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winer Télévision. Congo Winer Télévision, ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kabundi babi moi soit l'équipe ngolo na moi news la carte d'amo pédé de la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi juste pour notre web Sabino qui est beau s'abonner Yaka na Congo Winer TV ya boss na biso Sarah Kabundi la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana kozala jamais déçu talaka yemoko. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes. Bonjour, naba abonné na biso tout ya Winer, ya Congo Winer TV. Merci na bino abonné na biso. Abonnez-vous massivement sur Congo Winer TV Ande Makambo. Là, je dis merci beaucoup à la patronne Sarah Kabundi, la Cléopâtre. Mami de moi, bonjour à toi. Bonjour aussi à l'honorable Yabadjogo Nyons René Makondele. Merci à toi. Merci aussi à notre cordon, Zuma Touma. Mobali ya pembe ya boyebazua puis merci na yo. Tozawana ka sur analyse na oyo le kalelo na monde na biso. Thème na biso ya lelo eza pourquoi mibali balingaka basi la bango ba dépense. Là je suis pas seule, na ça déjà na ba invité na ba ko se présenter bango moko bango ne tozo so wana bango bonjour. Oui bonjour Miami balobi moi si Anzela minu ya boye bazui wapi donc voilà moi c'est Mercure Berika Kalunga donc yangwana. Bonjour na invité na ngam na aborder bonjour. Bonjour Miami. Ikombo nani po baye baye. Diamant noir. Diamant noir, Rosanna, no sala kanini. Na sala théâtre. Na groupe Agence Terre de Talent et président Zuma Tumba Mbala Mbish, papa Moïse. Et voilà, il y a Zana pas cordon abisso Zuma Tumba. Toujours continuer. Là par rapport à oezo leka bana mibali balingi conseil la basi dépense te kaka basi la kabango dépense berika na ebite na wana soko bakisa nini mibali ya lelo ekomi kaka plus eza moi sinda pesa ye ko pesa moi si za kaka à l'occasion peut-être yelo ko mo boenda pesi moi si mais plus eza kaka moi sa pesa ka ye Miami là tu mibali ya bongoko ya sujet kitoko vrai sujet pena dans ya wana et comment wapi que mobali moi c'est ndaba no solo dépense depuis quand maman nous tu wapi ya babi to sunga na kadon mobali pa sunga ko yo pe sunga ko yango na otu na maman no usi wapi ko sunga no bi edani Miami ko sunga neza collaboration ya bino ya entre moi sina mobali quand tu aimes ton homme mobali pa lingi moi sinae boyokani c'est quelque chose d'attente boyokani bo s'organiser la femme si elle travaille l'homme il travaille sangani boyokani neni to évoluer l'avenir na biso c'est là où la femme a mon akino na part naie comme j'aime bien mon homme je dois quand même le soutenir mais c'est pas obligatoire et c'est obligatoire
Maintenant, supposons que non, si la femme ne travaille pas. Supposons que non, si la femme ne travaille pas. Alors, elle est incapable, il y a au salango. Donc, il y a une obligation. Ce n'est pas obligatoire. Parce que moi, il y a les autres qui travaillent. Si vous avez un salaire raté, il faut non, c'est quelque chose d'attente. C'est par rapport à la façon dont vous avez la moutou na yo, ne tindaka que non, o aider. Ni tete la moutou salango te po et comment ma place monte que non, yo mobali, moi si candidat salila yo. Non, nga ce côté on a ne simbati. C'est mieux que notre noyau quand on a une nation alignée mobile, c'est là où je vais t'aider. Mais c'est obligatoire, maintenant si je ne travaille pas, tu dois faire l'effort. Il y a aider, il y a laisser, il y a latisanga. Ah oui, parce que toi tu travailles. Si on se rappelle dans mon salaire, mon ami, ah chérie, n'a venu d'abouer. Bon, n'a eu mon salaire aboué. Ah, non la facture, non. Et là, c'est moi facile. Moi, là au moins les gens sombi et tant que n'a eu une aider pour ma caméra qui est rapide pour qu'il est là et ça bon. Mon état mola bon. Ce qu'on mi bali aba fainéant, mi bali ma bé. N'est-ce qu'on va comme misango sur le roi et l'eau mon que va payer sa charge on a camine na basi. Moi nanga ki oza clair ou expliquer ba on clair ko aider ngo ezakali amsusu ce qui déjà to balani to ndeka to za ba chéri boy to ba fiancé ndé na ko aider mobali nanga to ezake to balani légalement na yebi ke no oyo ayebi que madame nanga ngapena que non papa ya bana nanga to abalanga légalement cas des problèmes na koko sungaye peut-être pour na bana peut-être pour na biso mibale to ezaka ki chéri za nanga ya balabala boe non ça nanga ndi non ça nanga na kongo winner bo salaire nanga fin du mois aller to bana ko kabola ngona expliquer non ba fan ba comprendre. Vraiment une très bonne question pena ya solo ne ya ngwana na ki chéri pene ya balabala ki makango pene ko ba parents ba yebi na bango te o finanga na kwemo boye na tinel mo boye o fininga makasi na mire ale na aider yo et si mbate pour jouer denga non o finanga na mire na molili pema si on aider na ni c'est côté ya ki chéri wana ndete fiançailles tant on dit ko fiancé moi c'est là ba benga kanga lupao c'est que ba yebio ba parents côté à moi si ba yebio ba parents côté mobali ba yebio omoni yango na omona ke notre osala ke mobali surtout ce qui peut légalement ce n'est pas légalement oui pourquoi pas t'aider tu es mon homme et mon peut faillir tes alara tant baloba ke non malheur bonheur et malheur entre voilà légalement oui pourquoi pas t'aider parce que faillir tes alara mon peut mon appel mobile peut akiti bou yo moi si auto moi mais tu dois aider ton homme mais par amour il y a que non obligatoire mais balo ba ça obligatoire na peso monetinga américain na ozongelo na zo diamant noir diamant noir nengana loba par rapport au berika lobi na bakisa moi maloba ndenge to yebeli biso toza ba africain puis toza ba bantu libala esala makande ti bakutimia na biso za kande dot mobali nda bimisaka mbongo po akeko doter mwasi mais ce que to comme on a dot moi c'est biso mbongo na emoka pesi mobali a doter yi attaque mwasi est-ce que c'est normal na biso ba bantu? Ça va Miami, merci pour la question. Bon, est-ce normal? Peut-être mobile possibilité ça non mukie et que non moi si nanga pe so moi koto pe moi ndam ko bima ba 5 c'est ça penja gravité bien sûr que ça mobile fois ça là mais moi c'est pourquoi aider mobile là OK non até pour ça on est abiso mobile mi ko to ne na le abiso basi alors yo ko vendre carte c'est là qui no mobile heureusement so mobile ça j'en a pas yo posant pas OK ya papa et pour ça ndengeni yamwe biso lo ba fie belé mi ba fie ba balate ozi yaka mobile ya eza na coutume na biso je la berka je la na coutume na biso ba bantu tout ça ba africain jamais dot ko uta pa na yo mwasi po mobile ya ko pese lo dot non faut e ute pa na yo mwasi o ngambela makasi o mona ke équilibre ezate o ko équilibré eza mabete mais na mbonga dot te okotika ye moka potana na dot na ba mususu ndoko kiko soutenir bien sûr na mbonga dot ça ngau ni tu blo amikemke no somba moi le moi mukie ba senga mikemke no somba beaucoup plus mobile ça mais ça ba film so ba bingata différent na ko kota te wana mabi ça pe na mibali mususu ba lobi dot ngana ko pesa te ye mo fa bi misambongo na dot po asala kanga na sala na ngate ko la katikati so que na manga pe na compte ça mais
mobali soki aza na moyen na ye mwa ndambu yo mpe mwasi oza na capacité osunga ye oneka ya biso mobali mais oyo ekomi ke mibali babi ata ndambu amisa te wana matemelia wana ezalaka te yo ozwa encourage na yo bafille oyo bazopesa mibali mbongo mpo baya kodote bango na encourage bango oui baotala eza bolingo na ye nde aza na mobali na ye moki alinga mobali ni makasi namoni te ezopesa valeur te mpo après na nsima yebi ke loka yo mobimisa no mbongo adote akokosa n'importe quoi yo obimisa nyonso te yo obimisa nyonso te mobali abimisi ndambu mwasi mpe abimisi ndambu on ezalaka ya mingi ya biso basi yo mo biso basi ebele bagene fe beto obala te oziaka mobali osala nyonso so omoni ke oza na pana papa ye nga aza quelque chose yo oza na comme so ozeli kaka mobali atalinga soki siko ke eza ke nasalaka te et puis na wuti na famille moko moyenne oyo eza ke le mosusu mpo na misombe ya lipa le mosusu fo papa ndapesa siko mbongo oyo nakopesa oyo ya dot nakozwa wapi wana eza normal wana ye moko abundaka nango ye moko abundaka nango nde osisa yango nde osala ipo abala mwasi na ye elomisi wana so mpe eza te alors akomiboma nzoto te ti mokolo ozwa yo moni bafile lelo 30 ans 35 ans akashi bango atake mwasi bereka oza na bandeko ya mibali ke ndeko na oyo ya mobali lelo akutani na fiancé to proposa mo balinga propose ye aza ne na mbongo te na part na ye mais fiancé abimisi mbongo mpe basene mamu nyonso ya libala eke bino mpe bafamille boyebi te ke mwasi nde asali mamba libala bino mpe bandeko boyebi te ke non mwasi moto asala ye mamba libala eza ke boyebi kaka ndeko na bino moko abundi atake mobali asali mamba libala lelo bakomi ensemble mais libala wana ekomi na matata secret obima ke non mbongo ezalaki ya mwasi ke mwasi mpe alobi no loka mbongo ezalaki ya nga fo bozongisela nga mbongo na nga nga nakobenda no mwana mwasi yango matoyi nakosimbe mpe nyami na esprit nanga berika nakosimba mpe na matoyi natomboli yo nabandi kodetaiki buzoba na yo omoni sikoyo ke no retour nango ezala mabe biso basi ezala so topesa mingi era problème na otelema makasi mpo na ebingano na tiaka mingi moni ke no yo oshite ki mobali no siko eza wapi or il faut éviter ya kolinga ke no mbongo mwasi ekota mingi na makambo na yo mpona koévite ke no un jour soki dispute eza valeur no yaki mobali ezala mpo biso basi mpona kokitisa yo ezele mwa mokie ata natiaki yo tie 1000 francs yo tie 1000 francs nga natie ata 200 francs mais na 200 francs nanga degré na kotiela ngo muna oninga muna pesa ye 1000 francs conseil nini opesa na bandeko na biso ya basi oyo basalaka makambo wana epuis ya mibali oyo bango bagarso bazolingaka juste makambo wana conseil nini okopesa bango nga conseil ngo na okopesa bango conseil ngo na opesa bandeko na nga mibali c'est bien bon ya kosangisa mbongo mais il faut éviter beaucoup plus que no mbongo euta mingi na côté ya mwasi moi je vais t'aider par amour pona ko aider mobali na so aider mobali par amour mais juste que non mbongo ya mwasi ekota mingi na kati ya makambo te po biso basi toka noko makasi bobosani tabagarso ki lelo bobosani uto beni mwa bien nga shero yimta pesa nga balar banini faux et faute au monde ki obeta mabe mabe pene obiso ki bagarso no badaka trop bien bon c'est là que non madame apesa moi si apesa souka nango ya kamabe beaucoup kuma fainéant tu n'auras même pas le courage d'aller travailler donc pour éviter que non moi ça peut ça remonter c'est toi l'homme qui doit chercher pour la femme donc on a conseillé que moi ça peut aider mais pas à 100% à 100% 80% à la yo 20% à la moi aussi donc conseil nanga isa ngwana ba mbalo ya kilelo no sa ilelo nga okuta nga berika yo yo cité déjà vers la fin de notre émission ya lelo moi tozo koma na suka ya débat na biso mena ko si saka boité ya on azongeli diamant noir yo za pour plus ba fille ba pesa ka mbongo to ba maman ba pesa ka mbongo pour bibali ba bala bango o lobby ni za bien ba continuer to batika ça ma bête c'est normal o ba moni ki aza moyen na ko aider mobali na asala na ye ata plus que le code là ata 100% sali 90 mbala tie 10 100% pas ça ata 100% ça biso lo mbeba comme boya biso tani moi c'est en position te moi ça en fait malonga te ami mon amitié passe et puis le bon mbala balo faut ta position donc nga conseil na pesi bino so za ba moyen na oki non mobali na nga ko kate sala pesa conseil na nga ngwana mungi mobali okoka te o aza mwa fight bweso yo za na ngo pesa daka bisinga nelingela mbai nanga so za ngo na sa nyoso pona linga e makasi na sa ngo te pona bato pona kutimo pona bolingo na nga na osala ngo makasi pona linga ke
tellement manqué. En cas de conséquences, que problème est-ce que l'hôtel ne peut déclarer que non, si nous avons moniteur aux hommes, nous avons na sala kato orobomba ka mobali na na bolingo wana. Ah mobali na quand ni na bomba liboso ni na bomba tina suka. Donc bim c'était na exposé na panzer devant femme na et si maintenant continuer ka ko bomba et si et voilà mon le bana lokuta mukole inda miami autele mangai na bakaya bongo akoki pe ko linga pe su mutu musu libanda parce que yo ko supporter to ko ka ke non bongo na nga ake ko lia ngo na mutu musu réaction na yo ezande ah bon wana non si kaka quand même on dit que la place aussi le vaut mieux cause de la prudence yo pe lia ye pas lia yo mais na ndenge mo bien eza mabete ko sunga mobile na yo mobile no eza mabete eza ngasona lango degré lingela mobile na sa nyos banda na intina sans no mo mabete. Et voilà, comme on a fait une émission na biso, merci ming na batons tout bon na biso. La patronne Sarah Kabundi la Cléopâtre, merci à toi maman, notre manager, hein, l'honorable de tous les Djogo René Makonde, les merci à toi et à notre cordon, hein, cordon na biso ya Pembe ya Boyebazu wapi Zuma Touma, merci à toi, merci na bafa na nganyos tout, merci na papa Chiko na Allemagne ma copine privée bien Céline Mbabo, hein. Merci à ma grande sœur propre Nadine Fouaka, ma maman na Daniela. Si je n'ai pas qui sur ba garçon oh to ba papa oh balinga plus mbongo ya basi ke basi balia ya baon. En tout cas beau changer beau ki berikenda lobby na kana ye vraiment au joyeté mais na kaya diamant noir a encourager ne ba maman beau continuer na bino et ça bon te berikamo de la fin na ba dédicace na yo et puis numéro ya téléphone na yo. Dédicace na nga plus na bana toujours na mobile mbinga o azanga qui sera toujours papa. Donc voilà mon cordon, mon coach, mon manager. Donc Yepena Azanyoso. Donc voilà et puis je salue famille Kalonga, mon grand frère Dani Kalonga, fiston Kalonga, toute la famille Kalonga, famille Mwamba. Et puis je salue Trésor Tiba depuis Brazzaville. Et puis je salue Jofis Luko Kibalobi Aza plus que Jika. Yepena dali puisque Jika donc moi na Luanda ya Tongo donc voilà et puis Dieu merci malé la Nzambe forme ay beriki azolela et puis maman Sarah Kabunji balobi moi si oleki ngola na mwindu bazui wapi et puis de la Cléopâtre notre manager privé René Makonde balobi l'honorable de tous les Djogo yo boyango osamoki na yo vraiment numéro ya beriki Kalonga solingo zwanga ezali plus 243 82 88 15 877. Donc voilà. Et l'honorable de tous les Djogo René Makonde, merci à toi, merci à Sarah Kabundi, la Cléopâtre, la patronne. Diamant vert, mot de la fin, diamant noir, mot de la fin, puis dédicace na yo. On a fait un zakana pesimbote na président Zuma Tumba, Mubalambi, Banjandoïd, papa na Moïse. Na pesimbote na famille na nyonso, na pesimbote na famille Kamanda, Marie-José Kamanda, Willy Kamanda, na pesimbote na Ridi Kapen Mobala Pembe, papa na Winner ne Faï, ma bossa NTC d'aller makanda Mobalu dans ce Kabon, merci. Numéro téléphone na yo 082 56 51 182. Et voilà, on est à la fin de notre émission. Restez branchés sur Congo Winner TV. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Ande makamu Isaac analyse na concert nanga et puis na artiste na biso Isaac système analyse kaka. Abonnez-vous massivement et restez branchés sur Congo Winner TV. Merci beaucoup.